Ici c'est le parc, le parc. Je savais que Claudie Diassou Kamote m'a tressé Melenga. Maman Mokondi. Maman présidente. Et lobby non là t'es en nez. Et puis violon moto singé. Au moins lobby né. Et puis violon moto singé pardon. Ma plateau ngenga oui parler. Exact. Bon, l'anniversaire le 9, Bossou va billet, Boya tout c'est l'anniversaire à Karine Mokondi. Mamie de la Chine. Merci. Sila abimarana Linda ngane Linda ko sabato nyoso Linda ngane to ibani très bien Bibey Linda wasa ko Linda coach ou bien Linda nani coach Bibey ngana Linda to ibani ton abi très bien Linda venait chez moi Linda venait dans la boutique nanga chaque jour non ko tanga Linda avant ko mana Sila avant ko mana fimo Jamela. Fiam va retourner les mots bagag moi français bon. Irsile. Pour ya Belgique on dirait to linga tomate. Certains mais Irsile pas ara mobala Sila. Ti ranki na Irsile na Sila et ba na raté. Pour ba ki moi na mobile, le Irsile la zone moi si mususu mais moi si Irsile la zone ana mbongo. Non tant à componer pas Sila que je ra ta componer Sila ma bé. Ah Sila ma bé, maza kitoko. Na libota na yondo oboti prince kuta komi mwa kongenga kobonga kana ba casquette na biso na ba polo na biso ba mélange ba choko aye alie fufu neti to laisse lo mwana kindoki to tika siko polo a prince na ozaenda lanko e panganga wana ngana ngwa 6 prince me be bisanga sala ka tebi ke nganga mambo sale simba pe ba bien succès polo to la jo kati zo polo tika kanga bena ebeke na kyo tika ngo kuna ozaenda ponga nga sala te mena mona mamnyoso aloba yanga ko kisama na via prince ko kisama via prince to tika kapolo to tika ka mani ke kende ozaenda ke ozwa polo amwanu akosa succès te noko aka ngangana na bomo oh nini akufi akufi na polo wana na nzoto ah nini alumba kenda na polo na nzoto polo so la mutoki après papa na kenda la mbapwana c'est que prince vini ici et akasinya mabenga ngakufanila mbano na nzoto na mutoki na yo yango mwana na mona kila mambo Vodacom c'est que mambo ngangana loba yango wana on dirait que tu es maniqué sous karanga finga bisoto kenda dernier lamba mwana maniqué momba ya ndeti yo okimelani okimelani pour autre te ce que okimelani non parce que les gens qui mitent au bois qui ngunda ozo asuste pour ngunda no et débattre ce que owana yawa yaya me maki bangulu na poto kwa ki otika bango Mamboyo ebalukela papa wemba mabe bosa bongo te nanya ke kota fabrikas oui ye cible na eza kuna ke kota fabrikas mutu na yo ba kosala ne kon ya ba boni na bibo tinga mete tinga maete yenda tala ba biso ya ba boni ke ya bo tinga mepete biso to kalikila ka ete bo kalkila ya to mi bibo bo kalkila ya pinza nene ya Falinde mtakipa makambu na biso ti atelemila biso to beta avec du gola te ye ti atelemila biso to zo ba visa te ye mtakalila biso oh to la musique ya nene ya olobi to lobe la musique papa va le hériter na musique na musika en pousa na te faire la musique musika wana kosi na mungongo ni nango wani fona kosa na lobi ya mais yo lobi ya yo na contredire yo te ma chérie yo lobi ya yo na contredire yo yo so mo contredire pourquoi na kosa na ba prof yo peso ke fallait aller qui faire
na musique kuna mungongo kuta nabi aleki fere nana oza mamoye so nabi mungongo ya lo oza belle de visage mais peut-être mutu eza nelo te nyo se kontaka okoza belle de visage mais intérieur oui Néné tu as bien parlé mais yebango papa Hervé aleki fali na mungongo aleki na koyemba aleki na banzembo ni ba matière pas Néné ya na lobate na bo finga nga na ngolinga afinga mapona mutu mobo azana ye na ça innocent en fait donc on a mis que je suis mal à la tête il faut accepter nyonso mais toi tu as envoyé des bani au ba matière et pas Néné ya yona Néné bo solo la ka matin midi soir arrête de faire semblant yona Néné bo ka bona ton ngana silike liyo na biso ke ko pesa so Néné ba matière te olinga même pas mobile noyer ba obendanga mo makana oloba vadita mwa yebi makana oloba Néné yebi na vadita mona chibo ba témoin nzambo mona ngani kolo makana oloba vadita mwa yebi Néné na cho témoin ngai na bombela kutu na zoso na Néné tese mana na obike yo sopa ngai obese Néné ba matière pourquoi biso na YouTube to na so na confiance te biso na bis na biso mi balé ba odio na biso balé ebimate ebimi pete mais o ebimezaka ya yo ozo tonga bato ezo na téléphone na ndenge nini pona la soki pira comme pirate soki otindi su ba mbwana yo na voix papé di soko tindi omene na pesa ka mise en garde na vandi lokwa kizenga otalo mona so na pesa ka mise en garde bile mo finga ngai ati apesa ka Néné ya ba matière bongo mama nana kuta za mwasi directeur apesa Néné ya ba matière grâce mbisi na moni live osali na ocha batu témoin na lomo chafo na ocha batu nyonso témoin na tomboli liboko na nga en signe de présence na fukami boso ya batu nyonso ya internet na fukami oh na oloba lelo kanga data lelo mama pona Moïse nzamba boma ba premier né nyonso tout ya ba israélite Pharaon boma bango pona Moïse ba bikisaka Moïse grâce mbisi na tomboli loboko tanke musakoli na zana masumu nanga omoni mbalo oke pana makambu sérieux grâce mbizi po Jésus a vivre héros d'aboma bana ya miki omoni punition nzamba il faut apesa ngana yo o alobaki vérité o alobaki il faut kaba toucher bana ma nyonso lobinga na yo kinga na tombo liboko nanga na beli banzambe nyonso ya mabele ya Congo na beleli oya les créateurs oya kufa po na biso sur la croix les ressusciter grâce soyo kabela ngatali tanga ya mai na tie anana nga ya ange o mama na olo bano lelo grâce au tambola na mwana na ba hôpital nyonso ya Paris ba mona malade ya obelate si oyo sa démenti grâce soki yo pesa kinga ya boko na sina tomboli yango likola tanke mwasi ngana mwana quelque part yo posa mwana quelque part toboti bana na bana de 1 soki oliambonga Vodacom te nzamba pinyanga grâce soki yo na pari yo kabelenga atali tanga ya mai na oloba tanke mama popé na mwana quelque part ya kanga talelo motango live faut se préparer na tie bana en jeu nga tambola na moto na Kinshasa na tambola partout na zotia témoin ba esprit en tant que mineur et majeur tous les esprits négatifs et positifs soyo kabela inga atali tanga ya mai ya ngana zwa punition nzamba punir ba fouiller entraînement soki yo kabela kinga eloko te il faut ba fouiller entraîner na ningana et puis dans santa stuko yo kosel makam na internet po ya ko tambola o kanga bandoki mili mais pa banoka songa place yo salai mabe zonga place yo salai mabe nazo tia nzambe en jeu soki yo kabe omane na fuka soki yo kabela inga atali tanga ya mai ke ozyango tiango na musapo tienga na munoko ndeba na Israël ba okai posa mai na désert ayaya
nzamba pini bantrai nanga soki opesaki nga eloko te mais nga na lesa mbongo Vodacom yaya c'est préparé séquence et corriger mieux que conseil parce que il faut vous la corriger dans la conséquence vous avez déjà fait assez de mal comme ça omanyosi na yoki nga na cheka omani makambo elekelo mokili mona ndengo banolela nga na cheba na 4 nga na cheka ya moko na terrain ya yoka moko na te liboso ya banzambe na ye na jugement ya banzambe bakatela nga na yo na bengi babisimbi nyonso tu o bazana obaki na tiki likamso mbaye na monde spirituel soki yo pesaki nga atali tanga ya mai ya loba yo bima makila chaque mois loba yo tamwa si lokola ngate loba botamwa lokola ngate ya yo ko tambola o tambola yango na tie bato obino mo kosaka bango témoin potango ekomba maniki alobaka omalo kutana bino na no binisango boye na poasa yo soko kabela ngai nga manike yo na bina oso kabela nga mbongo ata 1 euro grâce mbisi nzamba okota likabolo nga na tie mwana na nka moko mwasi na tie pe mwana na Rachel yo ndengo zawana okolela nzambe na likolo soyoka nzambe na likolo na tombo ile boko signe ya présence liboso banzambe eloko na oloba yo soki nga na lia ata 1 euro na yo moko soki yo lia mbongo na biso ya Vodacom te grâce mbizi okoluka banganga okoluka banzambe kombo na nga manike il faut si koyo ba conséquences bando bino po botika kombo na nga manike kendo tout na signification kombo na nga na tambola kana insidi na loba ka maloba soki nga na lia ke loko na yo yaya o nyoso eya na perdre bana nenge bana Israël bakufaka na Egypte ba prenene soki nga na lia ke loko na ote yo il faut simba o yeba bokasi ya nzambe o nga na katela pongi o yeba nzambe wana o nga na katela pongi a punir yo sévèrement nzambo akolisanga na balabala grâce mbiza o punir na raté ote soki yo lia mbongo na biso na kena na restaurant na Paris na somba biloko yo lia ya na nga somba biloko lia ya prépare-toi à souffrir pour souffrance wana muto kote la ozate bato obimana te o mona bato ba chaka commentaire ba yo kelo mawa na kanga data lelo o mona sa live ya ofukama na okisa okelo nga na kata pongi nga na mona nzamba solo o tambola na mwana partout malade obele yebati loko abile bo atakaka batu o yebi ke non o mona okuta na ebima na miso batu prépare-toi à souffrir. Prépare-toi à souffrir. Ngana chemo na nganje na chemo nganje. Prépare-toi à souffrir. O souffrir makasi. Na suki karawana. Ma amna solobi na yoki. Nga lobe lote na cheka nzambe témoin. Na chena punition. Parce que il fait comme punition. Muto sali kamo aza puni ba internet ba moni que non mu pepe monte koti na kababa ya lobaka lokuta. Grâce mbizi maloba na yo lobaki lo yokaki mabele yokaki monde spirituel yoki monde terrestre yoki monde des esprits yoki monde ya biso pe bata cher yoki ngai pe ona lobi e kangami na se e kangami likolo e kangami na nord na sud na est na l'ouest e kangami na mupepe e kangami na moto e kangami na mai e kangami na zamba e kangami na mabele les 4 forces qui régissent l'univers les 4 forces au tambo na mabele ya o comprendre que mon kilio ezaka na porte na ona fenêtre o bat ba kota na bat ba bimaka soki nga na lia ata 1 euro na yo banzambe ba okata likambo soki nga manike ituni menda ya na lia ata 1 euro na yo ngai mwana John soki nga neka na obeta mipende grâce mbizi okoyoka pasi ona oyoka te na vina okena Brazzaville okena Sibiti okozwa solution te et ko apprendre yo na vie prochaine tango ya otanga koma manikete ngana olapisa yo merci beaucoup.
Tala vraiment na Kinshasa ndimelanga batantino babuakama complète ya beauté ya États-Unis ya buo pia grâce ya maison beauté chinoise chez Mifi Jafar awa socho koti textuellement na Rihanna kutu ya kokamwa te likambo tali manicure ebongo pedicure ngaye côté ya biema kutu kosakana te barobe ya ba grande dame barobe ya ba soirée ndenge ka kolula ka ba star américaine grâce ya beauté chinoise chez Mifi Jafar textuellement ndenge omonaka ba star ya Hollywood côté ba sac kutu koloba te basako ezali na griffe s'il vous plaît pe na ba location ba robe mariage s'il vous plaît nyonso ezali awa na kati ya maison beauté chinoise chez Mifi Jafar batantini ya Kinshasa lelo yo beauté chinoise eye kolongo la complexe ebongo kota ba chaussure ngaye tena oyo ebongo yo kuna nyonso bozali komona ya kosamba te ezali ya qualité supérieure oyo uti bongo na États-Unis d'Amérique olati ndengo kotaki na ndengo bimi batu batuni yo mama outi wapi po nyonso uti États-Unis d'Amérique otuni ngai prindeko ezali ya kosamba te na prix abordable na mbongo ya muke obongisi manzaka obongisi beauté ebongo kota ba perike ngaye oyo ezali na temps s'il vous plaît lokola ya ba couleur bino batu bolingaka nyonso bokozango awa na maison beauté chinoise chez Mifi Jafar otuninga adresse ezali place ya kobunga te na prince Kasavubu avance ya imika tozoteka bilamba tozoteka basak ya marque tozana biloko ya make-up vraiment tozana nyonso e bao baoya baozala desite na beauté chinoise ba mama ya Kinshasa ba jeune fille ya Congo mobimba donc bomoni présence nanga awa eza pona kosunga bino boyebi kaka biso tokendaka États-Unis yango toinvitaki mpe madame aya na biloko na bango ya États-Unis awa na kati ya Kinshasa po asunga ba jeune fille na makambo oyo etali beauté donc ndenge boti bolanda beauté chinoise na États-Unis kuna ezalaka beauté américaine mais surtout yango awa beauté chinoise bokanisi esili tete réduction ya 50% mobimba pona likambo etali manicure pédicure plaquage ya manzaka vernis pena coiffure mama Mifi Jafar merci na yo po États-Unis ekiti na Kinshasa complète sabuo pia heke yo